Travailler ndenge travailler mais à travailler ndenge Congo mais Chalou pas qui nani Belge azali député national ndenge siko tuninga Moïse Katumbi Chalou pas mama tata Belge ba chinois ba ya ba comme ba député na province ya Katanga moni bango te chinois hein mami na minute on asalani hein Corbila motama matamili ngam mangna tutututu ovandi bomili mama utarapoto akoti baba occasion ça 35 ans motavandi bomili ngasa pupupu papa c'est un détenteur de pouvoir. FCC est monté pouvoir et côté où tu vois. Mon avis pour le bagage sous vérité. Hein? FCC. Naza monté FCC dans mais n'a pas pouvoir oyo. Oyo bazar ngole lo monté pesi ngona. Monté pesi ngona pesi. Non la pesi ngona. Et vous député. Malon ba député au sani. Hein? Tant ba tuyon so Kabila qui majoritaire. Tant que c'est union sacrée. Hein? Achaki misoloti. Hein? Les vrais patrons de la République démocratique c'est Tshisekedi. Pour le moment, c'est Tshisekedi le vrai patron. Parce qu'il gère les banques centrales. Ok? Il gère les banques centrales. Le vrai patron, c'est Tshisekedi. Ah, bah, Kabila qui faut. Hein? À soi qui va député. 5%. Denis Lessi Azali Moté Mamabé. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Denis Lessi Namboka Nae Asala Nini. Na Kinshasa Asali Nini. Don Nini. Il y a pas ça. Moi, je connais le type. On est ensemble avec lui. Tant au Kabila, il y a millions de millions. Il y a pas pasteur. Il y a 8 personnes. Il y a pasteur qui est Mukuna, Ediba, Banane. Il y a personne qui est bon. Na Kibangis. Denis Kabila est bon. Mais il y a une population. Mais geste innocent, ça est plus que les pasteurs. Ngana kamera bino likama Moïse Katumbi pesa mondo sulu pembo ezanga lupemba pas sengi nini za semba PCD Moïse Katumbi donc so ça émission botani Moïse Katumbi te donc émission ba kotala mango nga sengi on to tuya prophète di poko pesa Katumbi azanini azanani soki ba PCT a rolongwana na na ye na bisi Tshisekedi alongoli no sacré Moïse a un impact te a kosala rolongona ba petit lelo pour ça ya Moïse ezali comme président de la République pour ça ngwa bango de chance et loko pam j'ai dit à mon frère Moïse. La comparaison n'est pas raison. Tu sais que le père Abundia Wati a comme président de la République. Tu as continué à belé sans être président de la République. Na biboza ebele bokolanda biso na 3W Congo France et pas Mesedi di Pumba bate belé o balanda kabiso bate belo ba kapta kabiso bo capter biso bo partager émission. Lelo tozongeli na mwana mboka prophète Ngefa na bengeni de la nation, du peuple, tout du peuple, hein, du peuple, prophète Ngefa du peuple. Merci na maman Emeline Zemba Motema tous peuple ya mbetolo. Maman apesanga ba conseil na ko bo santé Pauline Ngengo ko kabeza éducation, yema ko kabeza éducation na na o sepela pe so ko ti implice na yo, l'église à prophète Ngefa o sala bien na o sepela sous na papa Léon Mbanze. Ben monk ngezala kaka ya mama lina pesi nombote toza ebele atozo capter biso Christian Touré o azana montage le l'autre reçoit prophète Ngefa masolo eza ebele ya basala nzambe kota politique reçoit masolo ma eza ebele l'autre fois mon émission de ça na prophète Ngefa ça qui peut avoir polémique ebele ba bengi biso ebele on a zongel blanc prophète Ngefa le to betine ka ndenge moko noir pembe to ken pembe ngana pembe to yo che moi noir a mota pelengendu on peut bando boyo kabelo a obi ko la télé oh na teinture yo kana bisa yo muna le Cédric papa mbatikela na mbongo te je fille père spirituel na église de réveil ya Mosé papa wem papa mba kabela nga motuka te nindako mais loko papa mba tikala ngai kolata ya ngolo coiffure ya ngolo o mona cheveux nanga très kitoko tire pe kitoko nde mona de te comparer ngai na teinture aspect Nicolas te mona atikela ngai yango obi kolata za éducation okozana bilamba danger te mais propriété bakola kana ngote mba bota makana ngambongo le pisusu mona ke olia kitoko makiti asa na lema lo mona misuna o ngika ba vérité midiki nini moko moi chasse midiki bo midiki est-ce que mona ngi na midiki na tchakabo mona na zo souffrir na peuple longo alors ce que toucher peuple au toucher pengai parce que je souffre ensemble avec la population parce que na tout le lobi yango so na za bien église ngone zo pola grâce na maman Nabiso Espérance Kavira n'état signor le papa Kavira Kabila la oya lobi papa e kotanga mate na kosala nyoso po ebima nzambi apambola mama wana na ebi ete
namona yete amona nga na internet pe amona nga na prédication et alors papa na kosala musala wana alors to sangi pe na bandeko moso mtema malamu bazali hein batia loboko po bamvula kala mingi te nzambe akopambola bango losa komona mboka mboloko akonda na zamba te po azaka maladi lolenge na ye sako lisu batiaka mosapi na lisoko akoba te katana te sako ya suka soki omoni miyo ebimi na nyoka kopangusa yango te ngengeza wana te. Merci mwana mboka tokena koto ya ba pasteur prophète Ngefa toujours mona ba don ya mwana mboka innocent o uti kosala na mboka koto est ezaki koto volke salama ki to moni mwana mboka kendaki ko partager ba oyo ya mona ki fona ya ko aider ba ndeko ba mama oyo ba perdre ki banda ko ba perdre ki banebele o apesi bango ba don to moni pepe si mwa mbutu to mepe gouvernement pe asala ki o aye mais ya innocent ba ko comparer ngo bazu ba photo innocent bazu photo ya gouvernement banda ko Mouna avana banda, na sata au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nzambe pe sanga maye. Omoni eloko zo bomba congolais mité mamabe. Mouna ennemi a congolais bomba Rwandais, Burundais, Ougandais, Tanzanie. Ennemi a congolais ye moko. Ce congolais est un ennemi na ye, ennemi a congolais ye moko te pourquoi ba kota complicité na bateau bazo agresser biso, o bazo bomba biso, o bazo piller biso. La charité bien ordonnée commence par soi-même ndeko muna. Soki John Ngefa azali o nazale loyo nazangi misolo mena na maloba na mbanga. Ezali dans Nzambe pesi ngai. Et puis na lobaka bato bayokaka. Hein? Pourquoi na lingi mboka na ngai? Geste innocent sali. Azali moi notre encourager ye spirituellement et physiquement. Moi-même je cherche même un numéro innocent. Pour nakende ko bondela innocent publiquement. Non non mais na lobby Matthieu 17 lobby allez prêcher dit le nom de ses proches. Yes on répond à battement ba bon mama. Ceux qui sont musiciens et ça dit ceux qui sont loko ya malamu. Hein il faut to beta maboko. Mais tout les melaïté de tout monde ya lelo oy. Hein innocent ali kivusien. Oyebi bato ya kivu kuna bazali na tangela yo. Hein? Président Sénat, bat multimilliardaire, Asali Yangote, 2, Obé Minako, Asali Yangote, 3, Bazali Bachishambo, Bazali Ebele, ils n'ont pas fait ça. Regarde un simple musicien qui a eu la compassion envers son peuple, il n'est ni député, ni sénateur, on va 20 000 dollars, mi-colonne chaque fin du mois, ni ministre, mais a eu le fruit de Saint-Esprit, dans Galate 5. Il y a sali bongo mais ils ont manqué gouvernement ça qui a batol, batomo kangasko ba photo o l'été salaki na o innocent ça qui est ça monter ça ma ben innocent ça. Muna na ngi ko ba boye. Innocent ça ngona défiter. Innocent ça ngona bolingo aibete moto créant l'homme à notre image. Hein? Alandi vie à moto. Omoni tikalo sami otunoyo. Jacques chapitre 1 verset 27, la religion plus sans tâche devant l'Éternel a constitué à visiter les orphelins, les accidentés, d'aller affliction. Ce qui nous a fait, c'est la Bible. Jacques chapitre 1 verset 27. Hein? Osomon, il nous a sali nini? Il nous a sali Jean 13, Jean 12, verset 14. Ah, c'est sur Jean 13, verset 14. Je vous laisse le dernier commandement avec la précision. Aimez-vous les uns et les autres. Mais il nous a sali comme Congolais, comme Kivoutien. Ce qui a été habillé sur Nyoso. Moto na moto pas de charge la province naye. Place sinistré bazali, dégâts zali, asa ba idoko moi na wana sali. Mais moi j'ai ba photo comparer sur ko. Gouvernement asali bato banda koko ya soso, osoki moye bazika. So batiaka choko, allez, banjoto nyota bilonge beba. Hein? Na oyo batiaka choko te, bazwa bagwigwi na nzoto. Mais innocent asali lokola moto. Moto nzambe, ata pasteur moko awo. Ba mibio ba pasteur ba sa gestion ate ni salobi ke innocent ndako asali so tali ba trouze e komo salama ba kitie ko ba okota na ndako na peka oui Denis Lesi azali motema mabe
La charité bien ordonnée commence par soi-même. Denis Les na mboka na ye asala nini na Kinshasa asali nini don nini ya pesa. Bango balingaka bazwa. Moi je connais le type. On était ensemble avec lui. Tant au Kabila zo pesa ba millions na ba millions. Ya za ko pona pa ba pasteur. Ya zo pona ka 8 personnes. Ba pasteur ba temele ba mukuna ba ediba ya banani. Azo pesa bango ba mbongo. Na kibangisi. Denis so Kabila bango ba mbongo. Mais ba population. Hein? Mais geste innocent ça plus que les pasteurs. Les alliés charité moi catholique basalaka ba protestant basalaka ba gitse quoi ba dusu za ese ko ata kota ba gitse ko bon likambote innocent asali bimusala na ye ya 400 abimisi 400 000 malgré ba donateur ba pesa ki asali yango bango basalani to tika mitema mabe innocent moi na moko ya ko féliciter ye so ka sala loko ba kitoko bazo kota pour ko parler ndako ya préfabriqué ya gouvernement plus o innocent osomona est-ce que ça Corbillard est pour là wana hein ba Corbillard est pour là Corbillard ngambolaka Corbillard est pour là fala pesa ouais pour là wana tambolaka hein il faut que la vérité et là innocent sali ko na nzambe na lola innocent c'est le qui a fallu et le qui musika ta pembeni te bato yo gouvernement ko ko sala bandako na bango te ya sali deuxième mutako sango maman livre parce ba terrain to tonga bandu ba il faut féliciter hein en tant que congolaise hein à féliciter bango basalani hein Corbillard motama matamili ngam ngana tutututu ovandi bomili mama utarapo toi côté baba occasion et ça 35 ans motavandi bomili ngasa pupupu papa to yebi Kinshasa koko sabiso biloko papa gouvernement a osuma ba biso pour là qui fallait soumettre ka sika pesa akpa lololo oh tous féliciter moi innocent un moi na biso balume nzambe pambola yo je te bénis Genèse chapitre 12 verset 3 hein osoko na pamboli yo acte 20 35 je vous ai montré il faut soutenir les faibles et les pauvres rappelez-vous la parole du Seigneur lui-même qui a dit il n'y a plus le bonheur à donner qu'à recevoir ngai motali boso na pambola musicien na pamboli innocent hein na pamboli innocent balume si Denis Les tato pambola président so we rançon ko comparer Denis Les na ngaité nous sommes pambola président auto sa visite c'est pas we rançon ya sa visite pas baninga ba pasteur te asa visite pas bandimité vous savez pas nous ya ron na pas nga na ko pesa mbote si hein ya ba wera akana ba wera ni pas pesa mabonza pas église kufa. Il faut dire la vérité. Nous ne refusons biloko wana ya escroquerie spirituelle. C'est ça que nous refusons. Nous refusons l'escroquerie spirituelle. Azara mutu na ngai na beta kai mingi te mais soka tenga mi fona donc sinanzila parce que roi la prophète. Et donc batake amoni hein nyoka na libumu passe. Moi si nyonso avant zo règle il faut ayoka libumu passe. Moto nyonso avant que na toilette il faut ka libumu passe. Sans libumu passe moi bimisa nzongo nene ezate sans libumu passe moi zo règle ezate on a frozi. Mais yo vision na oromona innocent pour bénir ye. Na ko bénir innocent parce que sali geste moko oyo elekelinga. Mbongo kofi basala te ka biloba loba koloba mutu basala te ba jibe ba juwa mbongo basala te. Ba fali innocent bimia wana na champion Vodacom. Innocent remba ba to kelema wa. Biso to votaki innocent mwana ngola mongo ma or innocent ki na venir. Ozomona mwana ndenge wana to pesa chance na mbalasima akosala biloko ya minene ya koleka et loboko epesaka oyo emonaka te et puis azali tranquille maman benga impoli amanka fa mais wana façon na ye monde ya musique ezali monde ya impolite siko asani ya kuti bini ba yana ba impoli ya osani ala ninzela pe wana mais la carte impolitesse na ye mais misala malamu bango moko ba impoli ya minene bango ba se respectaka bango siko innocent salani c'est moi na yo botami akuti omelaka bangi omelaka gene omelaka lotoko ozui bombe omelaka bombe yo asi mwana osani akomelaka bombe akomelaka pe bangi amelaka pe gene innocent akuti yango osani parce que bango balakisa innocent nzela malamu ba recopier keloko malamu ozomona lelo ba condamner innocent non innocent alobaka vérité lokola Jacques chapitre 4 verset 16 à cause de la vérité je suis devenu votre ennemi. Merci prophète Ngefa to continuer prophète Ngefa donc tous en abiso à barre pas question sur retourner prophète Ngefa aux alliés à 50 prophète Ngefa lelo opération ya bombe opération bombe ou tu yinda awa to ça qui l'autre fois na yo be ko moi on peut exemple à moi na yo mona ki boy mais lelo melaki lelo to monisco opération bombe kangaba oui opération bombe ce qui vraiment to telemeli yango tezali ba bombe retardée. Bano ya bombe na gene bako bimisa rébellion na ville ya Kinshasa. Parce que bombe na gene na bangi eboti bakuluna. Ozoka. Alors l'état yo kakabiso grâce à Muna Cédric Tolobaki Kamwana na Jérémy Lwemba le Renat de Levette Tatiana Osango te pengle yango kasongo akitake mongo na venir mokoto po kanga bato ba bombe.
Yé moko en personne. Et c'est grave. Nabasi bakomi komela. Balala rabo. Atie boye. Alali. Moso la muna. Atie li somoko boye. Alali. Mais alali masu bezo les gars. Yo timela mo anotango moni ki ba memi. Ah oui, ba memi na bi ou bien Bombay ou bien à la maison. Ou bien je te chasse à la maison ou bien Bombay. Attention mon fils. On ne met pas les doigts sur la fesse du tortille. Moi, je suis un éducateur. Mes enfants doivent marcher conformément à la parole de Dieu. Hein? Hein? Fesse. Attends, mon samina, il sort à combattre. Hein? Il sort à combattre. Ok? On se comprend. Alors, il a compris avec papa. Aboyna masangana parce que j'étais fort. On se comprend. Tu sais que papa. Hein? Ba épinglé éducation farouche contre Banana Bango. Hein? Attends, on suit à l'autre côté. On s'en à l'autre côté, mais Malobanayo est efficace parce que biso moi quand on a le premier éducateur, soit de éduquer bana biso té sur comme nari et comme plus grave. On s'en mona fait na basi. Au moment où Kene boyo, na pesa $5. $5 comme on a bêti déjà bombe au monde. Aux autres magana pesa quand on a kangiok bu. Oh, tchongo so $50. Si ça c'est $50 on pesa yo, o tekelinga yi nini bombe. Yo za muto lo baka population yo kaka bakonzi ba yo kaka so bakangi bango lolenge ni bako sa na bango lolenge ni bako memambo po ezate bakangi ka mutu mama kanya makasi esi mususu pe baza bango na mekiango lolenge nini yo ko pesa. Pour le moment, il n'y a pas une solution. Solution ezali kaka kaya masese. Alors ça bilanga bombe ko salate lotoko ko salate agene ko salate pe mutu akoti kelem biloko na makala azate faire aloba tala sima zonga mutako zonga mutu sima yango gouvernement ko tala après 6 mois une année oya ko zonga sa bango oya ko intégrer bango na carte de société et puis ne bazaba sa bilanga mais ça ba cours hein tonton mécanicien menuiserie ba ko même caméra hein nde ba ko panza bango pour le moment il n'y a pas une solution on vous attrape kuluna bombe directement kaya masese déjà au monde ne sika wana bana ba ko banga ba surtout quand même makambo ya bolingo. Et tout dorté bango, ce sont les bombes retardées. Mon ami pasteur, oyazo bon ça va très bien na biso, to koma kikuna na miso directeur technique na ngai, ba kuluna na bato bombe ba kangie lokutu ba botolier tous les 5 téléphones. Alors tambola siko handicapé. Alors iba na ndengo to ko sala na bango nini? Ce sont les lions mal instruits. Donc ceux qui un lion affamé a quand même colonnae et c'est très risquant. Dans ameli bombe, ameli lotoko, ameli bang. Et puis, surtout quand dans la Bible, Galate 5, verset 19, balobete, Nzambe a condamné bango amour. Ako beta papa, ako beta maman, ako sala ba maman la dégâts na ndako, et puis vous regrettez parce que na kati na ye, ce n'est pas l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de Satan qui se manifeste. Ce sont les enfants très dangereux. Merci prophète Ngefa toujours qui nabiso petit à petit quand même de rochiter nabiso à prophète Ngefa tout monde a payé et moi koinda Moïse Katumba 5 ba pesi na seni des postes koto pe à monsieur Kabila ba 5 postes place on ko ngana kamwa na bino likama Moïse Katumba pesa moto sulu pembo ezanga lupemba et pas sengi nini za seni ba pesi hein Moïse Katumba donc so ça émission botani Moïse Katumba té donc émission ba kotala mango nga sengi on to tuninga prophète pe ko pesa Katumba azanini azanani soki ba pesi été a rolongwana na ye na bisi Tshisekedi alongo l'union sacrée moi ça impact était à ça alongo na ba député na alongo ba député ko ça ni hein tango batuyo so Kabila qui majoritaire tant que c'est l'union sacrée hein achaki misoloti hein les vrais patrons de la République démocratique c'est Tshisekedi pour le moment c'est Tshisekedi le vrai patron parce qu'il gère les banques centrales OK il gère les banques centrales le vrai patron c'est Tshisekedi ah bah Kabila qui fort hein aswa qui va député na Katumba il n'a jamais été même ministre aswa na gouverneur avant na ekuna omoni moi ça va tchapso kaka na mboka na bisote hein il n'est pas congolais mboka na biso nyonso na yepe moi ça congolais tena ngina loba na lidusu azolo to na ngolingolo ya kata mo tellement on na benda ka ngoboy pendant le boka clairon parce que là on yo travailler ndenge travailler mais à travailler ndenge congolais mais Chalou bazaki nani Belgique azali député national ndenge siko tuninga Moïse Katumba Chalou ba mama tata belge ba chinois ba ya ba comme ba député na province ya Katanga moni bango te chinois hein mami na minute ata mutu mota za mutalibanda au travailler na mboka bazali bango nyonso Moïse petit lelo posa ya Moïse ezali akoma président de la République poste yango bango de chance eloko pam j'ai dit à mon frère Moïse la comparaison n'est pas raison motuna motala ngenge na yi tu sais que le père Abundia wati akoma président de la République ta compte mabele sans être président de la République ozoka bazali wana ibele moto mosu leader mosu so leader
mais Moïse abimisi ba les na boumbu mais akoti kana te promise moto akota ki na bano ya mike Moïse a formé bango Josué na Caleb omoni mbangu pema okotia mosabina lisoka ko bapam ngando so mo mino gâté ko zo broso sukole mino te akokata yo loboko ameli akei osokomona konti na pesi Moïse azui mbongo Moïse azui makambo na mboka oyo est-ce que Moïse ezobosana eloko nationalité ce n'est pas Jani Motoyo abimisi yango Jani activé ezaki na article 70 de la constitution. Pour être congolais, président candidat, président de la République, il faut être des pères et des mères d'origine congolaise. Ce n'est pas Tchani. Tu vas comprendre. Kabila a activé qui a parce que Kabila a une nationalité d'origine. Mais on explique d'ailleurs, non, on a congolais, papa, maman congolais. Activé yango. Où est le mal? Et Moïse a intimidé le gouvernement, peuple congolais. Akebanaye, batutu bazali oyo nani oyo banesoka so kutani osana nani Moïse na kutana mutu mabete oyebi proverbe 24 verset 20 ça va 30 000 à 50 000 à 100 000 veme tozana ngote Olia proverbe 24 mais na sa église yas ba ka sera lo bagate ta église ko so ba na mbongo asole ya bien ya kisite ba ko pambola mosala nzambe pesi okanga munoko so ngote na konga munoko te il faut que lo baboye proverbe 24 verset 20 le bonheur n'est pas dans les maisons des méchants ana mbongo pour qu'il est agité ana tout ana ba avion pour que il est agité à ce moment même cimetière na yo ba kundaye pour qu'il est agité FCC ton 5 postes au lobelo mais FCC a des tata de pouvoir FCC monte de pouvoir ouais côté où tu vois mon avis pour le bagama sous vérité FCC na za monte FCC dans ba mais na bi pouvoir oyo bazana yango lelo monte pesi yango na mutapesi yango na pesi yango na pesi yango et tu FCC non mais c'est ta pression na bi mikanda nyos oui catholique a fait pression mais tu connais l'élection tu connais l'élection catholique a fait pression mon côté na bino ba journaliste na biso peuple na ba diaspora bobo ça ba diaspora te les catholiques là boy ba député ba ça système en nini ya rotia ba vote ya nini po ba tsa mutu ya osima kota siasa yo kana bisayo ta la pression ya diaspora bon mona king wadon mine ba longola ba chago tia ale botu dans le président sénat même oya Sovaki makile tanga wate ya king wadon loi ba ngaba sa Kabila sa troisième mandat king wabi la rue est là et ça king wadon mais mine oyo e botu etunda botu na chef kitundu bazwa bina kanufi na Londres ba tie côté afumangana lisoko à droite wa ki chef kitundu botu na ya zaki ministre affaires intérieures non ministre affaires étranger akei kuna tuna bakamata pena mbeli boye moto ya pena boye na lisoko côté à droite wa batonga yango cheki tuna ko tambola mo boye parce que ba passo et puis fumangani pona kanda ya ba diaspora mais bino ba diaspora te grâce aussi à la diaspora pression contre Kabila balobi bino wa grâce à bino mais kite oyo musique pe wa esate c'est la diaspora musique ezongi obeta weka obeta ba nyonso obeta nalobi ezongi mais ba betaka musique na mboka oyo na matanga te nous sommes les Africains mboka biso za matanga mais les gens mais chaque jour là-bas tas de siège imbécile ba soda nini si ba ye ba soda ni américain ni agaya komba c'est ça mboka ni Amérique akende agaya komba Amérique ya kabula mboka ayaka muibi ko yiba biloko na matière première pour attendre ça États-Unis d'Amérique. Et nous disons ceci na likambo yo olobi na ngai to boss na ba diaspora mine ils ont beaucoup contribué pour le départ de Kabila mais tant au Kabila moi pression occidentale pression populaire pression ya ba église biloko nyonso il faut na céder aiko sala négociation na yena IDPS apesi bango pouvoir Kabila conseiller qu'on a fait bisayo 2023 boko yoka toute vérité n'est pas na bonne à dire mais toute vérité ko bima et ko bima na bato ya Kabila bakoloba vérité n'est pouvoir n'est pas ça oko yoka yango élection te ozalate pourquoi l'élection on doit respecter la constitution soki mboka et zangi ko respecter la constitution le pays comme on dit le pays est grand et vaste quand on respecte la constitution de la République et on met la justice dans sa place. Congolais naza boy na bamboka nyonso e ozwa ta ngala na tina nango non so to bito na siko na ibisa ba bandeko balobi tokenda kana élection te pays sous occupé oui
Donc dans l'élection sur base de recensement oui. Donc dans la recensement élection va voter oui. Si donc dans l'élection sur une boka destraté oui. Mais tout ça c'est bande konanga. Ce qui te met qui recensement dans 100 millions d'habitants, ça va prendre 5 ans à 10 ans et qui sera le chef de l'État? Parce que les choses ne marchent pas. Tu sais que les autres bundandinga zo bunumba bundaka mais bidongolo miso ba telemi wana pona kotia e koka jambe bloc cadena. Hein? Bataille de pèse ba biso de quelle sur te botuna chole. Botuna nini pour nini ba mbazo boya ke ba bimisa moko o ya kokumba bango na mani. Il dépêche moko à lobby boy. Ba tout oui donc avec foi. Est-ce que l'élection va gagner avec foi ou bien à cahier des charges? Kemo bazo mona loka nani? Loka abe qui abe chole? Abe chole aza pour na église de réveil ni kibangiste ni protestant aza pour na catholique. Mais qui abe chole? Hein? On a makambo na bango. Parce que bimisa moko a komema biso na. Moko bimanani. Oyebi nanga la salaki na 2011 18. Boyebi yango nanga salaki. Nanga zaki diaka. Azaki nani? Moto na Nzambe. Tokia abe maluma la zaki nani? Sango. Tokia pasteur ngo imulunda. Il était qui? Bato poloso na poloso. Alors so ba sango ba telemi yango ba luka moto crédible. Oyo boyo tie sika oyo. Azaki sud-africain. Comment sud-africain? Ah, la mboka bato comme président Yasseni. Congolais. C'est sud-africain, boto na bato sud-africain. Hein? Ah, nationalité sud-africain. Hein? Dans la mboka jour mutu to mona nini Macron alongwe kuna ko président Congo. Hein? Ngai muna dai je souffre avec la population de la vérité si vérité. Est-ce que habiter mundu ke sani? Corona pesa boma bangoti. Hein? Vérité c'est Jésus. Hein? Na ko mona intérêt na ngato na mona intérêt peuple. Nani? Batia docteur Mukwege, Mosengo akufi. Motako ko katala ko crédible na bo sembo ce docteur Mukwege. A pas de docteur Mukwege. Yeba na mboka na biso Afrique. Convoitise des ébélés. Ce sont les gens qui ne craignent pas Dieu. Pour Bayebi, Illuminati de dominer le monde. Bayebi bien, Jean 5. 1 Jean 5, verset 19, nous sommes les enfants de Dieu. Il faut savoir que le monde entier est sous la puissance du diable. Parce que si on a le diable, c'est moto ya bimaki orolongola pour tia moto mosusu à cause ya mbongo. 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Bateka ki yesu likolo ya mbongo. Est-ce que juste des scandales avec mbongo wana? Quand le peuple congolais souffre chaque jour, nous pleurons chaque jour. Tala nazana ndako langa sikotani na zoto kokola ngulu. Il n'y a pas de courant. Si on a voté, bango na ndenge ni ndenge na zo souffrir boy. Ape biloko ngo ezokita au congélateur ngo otia tika na biloba. Ape biloko ngo ezokita congélateur. Wapi? Omoni biloko yango wapi na. Babi keso okie biloko ekiti. Omoni yango wapi? Kende na dépêche babi si biloko ekiti. Dépêche. Biloko ekiti. C'est la présidente de campagne moko mabe po bazo sunga ide. Bazo sunga présidente mais soso na prise chaque jour mbongo na pesa raison ba ya wenzete. Muna. Na ba sa mbongo ya wenzete. Biloko zo mata contraire zo mata mais ba ide pesa ba na mboka ni. Na kundimela ko suna moni na bien gratitude tsike da sali. Na beti maboko no. Pour moi na ngata ngisi jam masa infra. Est-ce na wanga nango? Soki na wanga ni yango na za ennemi ya Congolais na motema mabe na beti maboko. Mais Kabila a billet au moni yango te 270 na mandaka ndenge moko bujima ndenge moko. Moni billet. Yo moni yango voyager. O moni yango na billet. Kiti yo mona ba prix ba tieve mate. Ah, foto ni mara. Zo ndi mara ko moni na misote. Hein? Bato ko mbandaka mikonyoso mboka na mbandaka na basansu bato ko na mikonyoso tikika ndenge mo avabaki tsabiye balongola gros pass balongola gros pass o kimbuta tika $50 to balongola yango kiti na mote kibia kiti te loko mo kiti te biloko yete poloso na poloso eboti ngotobobo eboti paketele ibeketele boti njobi eko bota nini o to be frondondo geste di membo ato ko lobani. Merci mwana moka to komi la biso la suka ape ba menace pe komi na moni ape mutabenga ki menace pour aniazo menace na yebi te Roger le combattant je ne sais pas o Roger le combattant hein montazo fumaka ba chambre na poto liboso meka loko ba diaspora ba telemela ke ba nga buka e menga la pekisa ibango so kazo continuer kini ya za poto ba menacer ne bio pekisa na ndenge papa omoni internet solango eza na vitesse kolokalisasi hein télévision du monde tango nga na gangi awa ba combattant tu bayoki ona zo bunda lelo yo abundela Congo
nazobundela moto te mais ye eza na ye il faut kaka kofinga ngai songa nazali pour faci te il faut nazaka obligé nazaka mpona idps non soka moto afaci bayebi mpe ye te bagrand bato basali ya faci baya bazwa misala. Hein? Ça dit quoi? Le Congo appartient à tout le monde. Félix Tshisekedi, je te dis, il est président de tous les Congolais. Il n'est pas président seulement, il y a IDPS. C'est pas là qu'il est président IDPS, il y a un Bougoumès IDPS. Il y a un ministre sur IDPS. Le directeur général sur IDPS. Ce que l'autre a tendance confondue, donc il est président. Malgré moi, tribalisme est allé, malgré Jacques Ndala souffrir, Jacques Ndala souffrir, malgré tout cela, mais il est président de tous les Congolais. Il est aussi mon président. So bokasi président Nabino bozo boko katse ba na poso nguba boko zinda boko bolo lolo. On avait dit à Kabila, quand ba parole tout le bango. Kabila suki lolo. Ba ben yolela. Hein? N'a pas le pouvoir de soutenir. Hein? Boy ba pouvoir les là ba pelengenu antaba. Ils ont côté et quel côté, ils ont côté. Autrement, oya bango magistrat ba keneka outrage envers les chefs. Tu fini mon temps. Ouais, outrage avec les chefs. On a basa kitoko, faut bala, yo faut ça na mariage wana banga rappel. Si ko bana basi basaini. Batala rappel tango. Bana basi te. Batala tango fi moko mabiki. Il est devenu président de la République sud-africaine. Hein papa, to za wala to bundela mboka tanga na kufi lelo bobo mingai. Hein? John Ngefa Musa Gobima. Lumumba kufa. Lumumba babima, Kimbanga kufa. Ba Kimbanga babima, la lutte continue. Mission na bisoni. Place moninga sous akwe. Yo télémisa quelque chose pour éviter bon tu peux se soumettre à 5 ans hein à cause de quelque chose 5 ans nous ne voyons rien détournement total président Batazo ça né à Rosala mais Luamba Yemba bandoki basilité la bloqué cadena. Merci ngabe na chanze comme miko na comme chikata yo chikata ngabe chikata ngabe na comme tatuka bishi na tatuka bishi. Mais félicitations la CP la pose am ta rigueur bota bana mo kitoko ya basi bana mibali pa kitoko na tabiki kala mingi te sope na zuna mbo $500 na kotika na famille peti obokola ibango nde na opupolo makofi na député wana na kolana député na parlement na ko pupolo makofi ya monde 500 obi ko bokola bana basi blague okota na $500. La famille pour la 500 na pesa on a les sabino na mesabino pour foutre ba na classe na Minerva ah o kana ngabo ya so la mokolo wana ye on a ya na mona kitona bi ko na popo siko ya mida bala mida na combien ça c'est na moni ya bien et pas na vache na $500 na yo na moni ya bien pas non na mona na ye la famille ya bato ba loi na bango ba saka na parlement kana na famille ya bato hein ba saka ba loi pour na peuple été hein ba loi moko ya peuple za raté ba loi moko pona ko sécuriser territoire nationalité ba loi moko ya pour avantage ya bango sérieux boso na ye pa na on a telo na senga lo $500 non de na sérieux boy pardon kana nango garçon sérieux boy na yo senga lo boko pa garçon sérieux ya oya na 500 tena ki sérieux na ngata na longoli 500 ata 1000 na matina 1000 muke merci to katina biso prophète ngefa moya suka la ba goso walandio hein ngaso na yo mais deminga na kolambela yo na lambe no biloko ya $1000 kena famille ba bomanga c'est bon tu peux sendre un message à Souka message à Souka na Roger le combattant na ofula yo te pour un impact te so na otango mingi na zo fula yo mais yo kana biso eloko moko Somme 105 verset 15 on ne touche pas à Mewe ne faites pas mal à Mewe. Somme 107 verset 16. Batelemela qui Arona Moïse. D'autant ma belle Fungwamaki et Melaki. Roger le combattant c'est la dernière fois na ibisayo. So on continue na sa émission na muna au benginga pour finganga. Hein? Au finga bateau basala mabete. Au finga ka bateau yo basala ba escroquerie. Et puis yo na bi vina yo va na pena parité au va na province. Bakana ko lukote na ndako na yo. Oye ko zwa yo mbalo yo. Etalio. Oye ko zwa nga na yo eza coronavirus. Et au kata makam. Oyoki ngai na yo coronavirus parce que étant les preuves ngai na yo coronavirus. Merci. Concernant Denis Lespoto si ça Denis Lesazon ananzela. Na innocent. Atika ko critiquer loko ya malamu oyo mwana sali pona ngai na moni yango mabe parce que soki toza bato na Nzambe il faut toza na bolingo na baninga. Hein? Tokamata ba esprit ya ba païenté. Hein? Toza na ba esprit ya oyo tobengi yango ya esprit ya pessimiste te. Hein? Il n'a qu'à encourager innocent
pour abangi ni soit que innocent ne soit pas bon côté parce que tambola kuna ezali mabe hein bato akendeke pa na bango yebisanga ngai ata bikoke combien batongela ye mais innocent fait la charité na kata République démocratique du Congo azali premier musicien le premier homme d'affaires à part maman Olive pour atonga banda kwa salaka c'est Innocent Balum on va contact pour na rejoindre ngai ezali na 00243 89 610 49 41 donc on appelle sur 00243 81 807 26 78 puis on a privé 00243 99 99 42 937 la personne mbote na Didi Lipumba parce que alobaki ete moto na Nzambe na fin du mois oyo na ko contribuer pour na tia ta tol na ngai na tia tali nzanza ata moi carnivore pamba ta c'était pour na Eve na Nzambe et je vous bénis et boss Didi Lipumba et mon Dieu te bénira et puis radio mon chaîne otiango tente na Kinshasa à bientôt en fonction au moment ngana ba sala émission mingi wana poto tombola loko wana ya bana Congo tala acte oyo moto oyo asali ekozala malamu pona na mbote na suki wana na mbote na ngai mais mbote na pesi na Jésus Christ et puis na pesi na mwana Innocent Balume eloko oyo asali tika ete Nzambe na lola Nzambe ya lola apambola ye pe na kosala nyonso ngai moko personnellement na pas musicien sauf Papa Wemba pour na kopesa mwana maba kopesa encouragement et je prie pour lui pour akende de boss. Merci prophète Ngefa, merci na Jérémy Lemba na moni wana za présence nezana, merci na DT ya bobo moto na libandi. Et repousse na ndam. Non ça les legs. Les lots bien habillés, on sentit que la leli patola tissu wana la rara. Batba mesa na chikata mikolo elogo eye mikolo kombo sika na chanze na kombo mikolo ko michikata kombo sika bo mesa nango merci na mon boss monsieur Didi Pumba merci na batu tout oyo ba landaka biso na Congo France bo partager bo aimer émission mame milinze mamote ma tous pepele ambetolo Pauline Ngengo éducation ko kaba papa Léon Banze Ben Monk na bi ke to soutenir prophète Ngefa na ida za nango ya vision église bo soutenir ye bo benga vema botsa 100 francs na bino lobite kaka lobite kaka vo tsa ba $100 ta $50 $20 tout baso mo richo meka mwana kanga bi vie bendele ko était chaque fin du mois et puis il m'a promis na rotia ba caro église mobimba Nzambe apambola ngomoni ba pe la lobi boye so ba tindi o lesinga pe kaka 10% ibengaki à 10% il ne pas merci kala notre suki la biso to katsa merci to katsi émission Congo France Bisona bango bangona bisona bango ekara molai France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com